qui sont la lumière des ouvriers et des paysans, ainsi que tout opprimé. Il n'y a point de doute d'abattre l'exploitation et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la, ta la 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 la. Biso va travailler à Parc Africa. Toye kotala yo puisque tous un problème la société sur Parc Africa depuis Tricom Matete. Bah nous ça qui jugement qui va pesi mondele société pendant 2 ans pour la relance. Mais tout ce qu'on compte en le pas on puisque ndeko ya Congolais zana kagi à sa résistance. Alors toke na ba na tribunal basi bakati yango sili et sengi na majorité basocié majoritaire mindele ba ya ko relancer compagnie. Alors sengi la biso to kota na kati po na to banda ba relance wana ba activité mais le roi sa résistance toke na parquet à 4e rue pour ça la biso réquisition de forces aux policiers to kota bali ko sala ngote to zo baté po na nini yango moni biso to zo leka awe pa na yo to yo kotala yo po me ka tu la biso bango et là on ba zo bo ko sala réquisition en force pour jugement à Tricom 015 eza ko loba ke ba pesi mindele société ba relancer yango ba activité zonga mais le lo so toke na parquet matete bandi mais ba sala réquisition en force mais ba doit limiter 4e rue ba sengi dossier wana na communication pote ba freiner yango ba bloquer yango to zo baté eloko tikali akaka to kende to kota ba pesa so ba policier to kota kata lopango mais ba lingo c'est la réquisition de force wana te yango mon biso to ko mona papa Molière autour de la biso bango et là on dit balingi po biso to zonga na kati po jugement 015 eza clair et sengi ke to zonga na kati ya lopango to banda ba activité mais le loyo parquet lingo ça sa biso te ba lingo ça musala pona banani bo tala ebele ba to nde bazonyo kwama plus de 500 travailleurs ba aliawa ta nde ba komi 4 ans ngo musala basala kate mais tribunal matete ya commerce basi ba pesi nzela mindele bazongisa misala na bango bato bazongila misala mais individu moko ka galinze ba kota et puis parquet ya 4e rue bali ko sa réquisition force te bato ba monaki ba kene ko mona ti ministre la justice pour na réquisition force wana ti lelo ezali ko traîner monsieur Kage tout na épée ah monsieur Kage bonjour ah papa Kage papa Molière hein Sango Boni oui ça fait longtemps papa Kage mais j'ai ici une délégation à peu près de 100 ou 200 personnes
o baye na Molière pana baza ko se plaindre ndenge nini oza ko priver bango na ba droit na bango baza na besoin ko sala yo nde oza ko boya ke bango basala papa Molière c'est wana ya parc à Picoyo yeti yango au début c'est toi qui a commencé cette dossier babuka ka basare na yo ouais mais c'est Kage oui je me rappelle très bien le dossier là-bas mais ça c'est quoi yo 500 familles au bazar libanda oui nazolanda yo wana il semblerait que jugement moko ebimi pana ke ozoya kuti papa moko azoloba wa jugement moko ebimi elobi ke otika bango basala bazongisi yango mindele mais yo kaka nde oza kobloke na likambo yango bon, c'est allé à jugement. Vous avez un jugement? Oui, c'est ça. Jugement 015. Bon, papa Kage, si il y a moyen, je pourrais t'inviter, on peut nous prendre de vie, mais ah ouais, il y a à peu près 200 ou 300 personnes. Bazaliawa, Balobi Bazar au Salate, yo depuis au blocal du Cameroun, donc Bango Bazar au Salate. Ok, j'ai une signification du jugement Awa. Oyo Batindi Angoa, monsieur Negro Frederico, madame Brigolin, Negro Giorgio, na tribunal à commerce Yamatete. Oui, monsieur Kage Mwanzita, Nakanis Wanayo. Mais il y a un jugement au Balobi qui est contre yo. Pendant que yo tika bango, baka tabasa la misala na bango. Non, c'est ngaina za ko interpréter. Votre appel qui va devenir ridicule parce que c'est un dossier que vous connaissez pour lequel on a capté vos caméras. Monsieur Kage, je peux vous inviter à une émission? Papa, moi je ne voulais pas ce jeu-là. Faites ce que vous voulez. Ah. Bon. Vous connaissez très bien. Moi je n'en pas dans ce jeu. Ok, bon, merci. Bonne journée. Nazan a 200 ou 300 personnes à Papa Kage. Pas travailleurs. Bon, mais il y en a au moins 400 qui sont ici aujourd'hui. Bon, mais il y en a au moins 400 qui sont ici aujourd'hui. C'est bon, ça va, c'est pas grave. Vous les verrez à 21h. Papa Kage à lobby, il s'en fout, hein. Bon, problème est ça. Il s'en fout toujours de tout, même des tribunaux. Ok. Bon, ok, il te l'a passé à ce coup. Jugement yango. Il y a jugement yango, donc moni yango za clair, autant na ba décision. Tricom a payé 24 mois na ba mindele pour ba relancer ba activité à part Afrique. Il y a tout ni ba mindele baza wapi. Mais mindele baza mandataire na bango za sur place ça. Mais c'est ni milito, il est sur place ici. Asa mandataire à Mondele, asa mikanda nyo sous signature à Mondele za. Osali bambola boni ngana yebi dossier oyo. Osali bambola boni. 4 ans depuis 2010. Bon, patron, yo moko personnellement au kotaka kuna. Concernant problème au yabiso. Na kanisi oyebi le pangongo très bien. Kotaka na porte o kuna assez. Oza otalaki constat ya nyonso nyonso. Mais lelo na kosenga na yo patron si c'est possible, o kita na caméra na bato na yo otala le pangongo. Ba kometa biso de. Vous avez acquis le droit. Otala le pangongo, ateka ngo na ba chinois, amorceler ngo, o vivre ngo ndenge ezali. Amorceler. Amorceler le pangongo ateka ba chinois. Tout. L'État bakoya koko kangande bango yowana bazosala destruction méchant ozoka l'État batoyo l'État koki kokanga bato ya modèle wana o bazosala ba destruction méchant lokola bana net bakage Mwanjita donc ata mutu moko bokoko yokile mawate aza parmi bakonuna ya Congo donc fallait bakanga ye azona bato d'abord l'État congolais même boké wapi l'État dans la poche na ye vous imaginez l'État koko dans la poche ya individu. Donc cela veut dire Namboko tozana l'état té. Ah ouais, Namboko yo. De l'état na biso azali très faible. Ce qui loi ezali au-dessus ya moto nyonso. Mais lelo yo biso tozomona na kati ya RDC moto
azali likolo ya loi orke kukosalema te oyo ezali mboka na biso soki tovandi à l'aise na kati na mboka na biso te biso tokende vanda kimia wapi mboka oyo ezali ya biso tozali kosenga na leta akende kozwa mutu na ye wana akende na ye na prison wana pe mais lopango wana eza ya ye attention lopango wana kaki alobi eza ya ye toyokana ye akoti ndenge nini na lopango wana te akota na lopango wana boye ayaki azalaki comme conseiller ntango nimi akufi patron lokola aza kotambola na patron mpo lere wana eleki kozala mwa mutu moko mpo futaka mwa bataxe na leta te bon bango ye azalaki wana sikoyo ye ntango aye akomi conseiller na Parc Afrique abandi kosala papa nzoka nde kosala wana akoma kosala manœuvre ya kochanger ba document pour lupango ekoma neti ya ye mais document nyonso lupango eza ya mundele ya patron nimi e negro lupango eza ya negro mutazalaki associé ya solo ezalaki nimi esili apana nimi akufi wana nimi akufi ya kiko ya kuti lupango nyonso babongisa tu eloko moko tsangaki te misale ezotambola ba machine mais ye lobi aki na mbongo na ye action na ye parti action alaki ya patron ye moko akamati action na ye na mwa ba idée apesi ye omoni lokola mamo ya 45 ans mama wasani kake tango wana yaki na kata société wana ayego kutanga déjà nazali wana mbula ngai nakotaki na kata société wana le 14 1967 ti lelo nakokisi 45 na kata société wana na botu pe bana ngai wana kaka zana eloko moko te kaka nyokoli biso baninga musu bakufi ozomona moyen de bana biso mususu bazotanga lisusu te mabala ekabwani likambo ya liawa kaka atikela biso kaka lopango biso tozonga poto landela libota na biso famille na biso mama osali bambula boni osali te depuis kaka zawana banda mbulo tozokende 5 ans yango ekoki na kisomere Pona nani? Pona kake, monsieur kake, andoki abomi biso na koboma ya kotelema. Ouais, moto mosusu. Ya mibale. Kaga yaki akuta iba masini nyonso ezaki na kati ya kompani wana lelo oyo soki okoti na kati ya lupangu tere vide ata iloko moko na lupangu ezali te ezala bamituka biloko nyonso iloko moko itikala kuna ezali te asangisaki na mundele ata ensengi kuna ezali te mais ya na eloko nini kaga asalaka conseil ya mundele sikoleri conseil ya mundele na tango ya mubutu wana soki likambo ezali mutu okende intervenir nani kage siko nde azwi nye milera kufi azwi kake atiwe wi fanda to fanda na isika moko siko kage ayi kubaluka albino kaka malamu mundele kaka asala nini akende basali ba mikanda ko 24/24 mundele wake embargo yango na kage akenda nani mundele akenda banda akenda na lelo tuzakana libanda biso so tutili likulu na biso na kati ya lupango kage alingite ata mpe atia basoda ke babenga na biso bato ebele bazuki papa bazolo ba ya seza ya solo kage akota maboloko kage akotaka boloko moloko wana yazokotaka beintervention eza kokuta d'ici par là mpona justice na biso ezali malamu te comme justice na biso eza na posi na ye vraiment eza mawa biso nde tolingi mosala etambola na kati na mboka toleisa bamabota na biso ozomona mpona reconstruction ya mboka mais ye vraiment reconstruction ya mboka yango papa Molière mpona kotalisa ete témoin ezala
epai na yo mpe epai na biso kende nano na parc afrique ekosala yo mawa mingi kage ayaki na eloko te kage oyebi na pillage ya liboso wana ntango pillage esalemi 2 fois ale kage abatelaki soki kompani bapillere batushaki kompani te sikoyo bamindele baye kojonga baye komona kompani na bango ezali kaka intact mpona plaisir wana bamindele balobi ke en tout cas obateli kompani tosali yo mwa faveur na moi 15%. Oui, mais il n'a rien versé comme 10 francs. Et pourcentage na volonté ya mondele. Mais sikoyo na mayele mabe ya niao ya mbua ya mabe a dû yango lisuza côté mondele na se po asala mondele mikanda ya mabe en fonction ya ba ministre ya kala o ya 6e ya mojito na bambi lozolo muzitu na bambi lozolo batu basalaki mikanda wana o embargo yokende awa so bakangi yo okota boloko mundele alingaka batakina ya pamba ndenge wana te yango wana mundele na biso akimaki ifu babenga mundele na biso aya awa nede lelo mundele aboya kofuta biso mbongo abi na kofuta bino mbongo wat libanda te na kati na kompani ifuto zonga kuna ye kage atia bakulu na kuna na kati ya lupango wana po biso tokota te bakulu na baza kuna bazomona yango bakulu na wana pona kopatake biso pona kopatake biso ba travailler est-ce que bato wana kuna. Merci papa yo za lokola chef de délégation toya na niveau ya l'état ça sera niveau à l'état o biso nini bosali nini na niveau à l'état ndengo moni awa to si to jugement oyo à niveau à l'état to jugement oyo 015 oyo za kopesa mindele pouvoir nyonso ya kozonga ko relancer activité na kati ya société et mindele awa na Kinshasa baza mandateur na bango esengeli to zonga na kati ya lopango monsieur Nimi Sylvain esengeli to kena na kati ya lopango poto banda ba activité ya compagnie mais kaga pa kuluna tie ba tumsusu ya makasi ba empêcher ce kokota alors tokei na parquet à matete ba c'est la réquisition de force pour na tous les policiers to bengala batwala to kota parquet lo biblioni parquet matete andima ko sala mais 4e rue parquet à 4e rue parquet général ba sengi dossier na communication pour ba bloquer yango ba fandeli yango ba lingi ko sala réquisition force wana te yango monti na biso to ko mona papa Molière po ba passer ba nyoko mingi otuna bato à parquet général à 4e rue ba lingi nini po te ba sala réquisition force wana pour jugement oyo et ça koloba clair ba pesa so kaka réquisition à force tous les policiers to kota la kata lopango et pas ina bango to mona ki bango ba bloquer dossier to kebe ko mona ministre de justice à travers mandateur na biso to lobi monsieur Nimi pour ameka pe ko sala mokanda et ça ba procureur wana ba c'est la réquisition de force si le ministre de justice a ça mikanda na biso a ça koloba nini asa kolobelo ko mokote yango mo biso to komona o papa Molière o meka ko salisa biso po to mona ki ministre à travail monsieur Bahati excellence a salisi biso akomi kutu mukanda moko amala mpona sa ministre à justice ke a salisa parc Afrique pote misala e banda mais ministre à justice azolo banini pe procureur ya général à 4e rue bazolo banini po apesa biso réquisition na l'époque yango wana tolingi ko lancer lisusu appel na biso ko senga na premier ministre pambate délégation ya ba italien bakende ko kuta na premier ministre Matata Ponyo pona likamba parc Africa yango tozo senga na lisusu premier ministre akota likamba parc Afrique bo ba famille belé plus de 500 travailleurs le bazan en chômage ba liko nyoko ma oezali chantier à chef de l'état pote bazwa misala social bato za malamu climat ba faire za malamu premier ministre Matata Ponyo asalisa biso vraiment pote mosala efungwama na parc Afrique yemoko penza kota likambo oyo azwa résolution pote parc Afrique efungwama lisusu na ndingisa na premier ministre to yango to aliko senga na ye. Ok, merci beaucoup chers téléspectateurs. On a l'obaka, Molière est tribunal té, mais Molière est allé ici que Babola. Oh, nous sommes au Babola. 400 personnes au Bazangi, Moussala pana moto. Na kozanga tena tia contact na bino na kosenga to kene délégation to no mona premier ministre na surpé
Premier ministre Matata Ponyo akoyamba biso pana kebo exprimer problème na bino. Tanga yambi biso te to bandobele mikolo nyonso kolekisa kaka eloko oyo. To sa ipe monsieur Kage. Soko zana argument valable que bato basala te pana yo muto oya pe oya opesa pe point de vue na yo. O dozo ba boyezali affaire à suivre. Boye ba kezali affaire à suivre. Toyoki ke ba konzi mingi ya parti baza ko soutenir Kage. Oui. Entre autres. Lopango ezali ya Mondele, ezali ya Palute, ezali ya Bambi Lozolo te, ezali lopango ya Italien. Bajungisa biloko ya Italien. Ti lelo ba machine mususu bakangaki ezali kaka na 4e rue. Mais c'est Kage mo ko ça ba feu na parquet Anjili. Auti ko ndima ke biloko azotekeza ayete. Auti ko kangaye. Mais azoteka ngone ngini. Na muibi bisa za muibi. Soki ya teki. Auti ko kangaye akei makala. To moni ba délégation ba to Palu. Ba to premier ministre Muzitu, ancien premier ministre Muzitu, ba to mama Anne. Ba ngonyoso bazali ko ya na sima pona côté là ko ça l'intervention pour te ba bisaye. To moni ke délégation à Palu et qui n'a parti Anjili. Ah bah uti ko tinda be se Kage na mois passé na makala pona asali ba vandimi ke no biloko ateka ke za yete. Azamu yibi yemo kwa ndimi yango akende boloko mais lelo bakei ko corrompre na mbongo ebele pour ba sa liberté provisoire et uti na machine ya société mais bato ya Palu bato ya mama mwasi akizenga yenda mama na yenda aliko tinda bato pona bakotela ba sa intervention pona ye bato ya ancien premier ministre Muzitu bango nyoso baliko kotela epote ba meka ko protéger muibi to aliko na sima bali ko bake bali po na reconstruction mboka bali pe na côté à majorité mais to ali ko kamwa yango yango mo to ali ko senga na premier ministre Matata Mponyo akota likamboyo osengi nani premier ministre Matata Mponyo akota likambo ebele ya bato bali ko chômer o ezali ko boma 5 chantiers à chef de l'état premier ministre Matata Mponyo asali sa biso pote bato nyonso bazonga musala na bango climat ba faire entre Congo na Italie ezonga malamu po ba italien be ba na posa ko investir na Congo. Alors bandi matin na bozoba o Kage a investir quand même aye ne ko détruire l'investissement il a tout pillé aya awa to dana en face aya sabiso aya uza lobby Kage a investir Mojitu na Gungu ba société boni asali a investir combien na bandondo bongo de Kage muibi apamba aya ko investir sur na Congo awa bazaba miyibi bazo ko tala ko commenter ba coup d'état pour que ba benga Mindele ba tika ko koteka ba société Mondele premier ministre asali ba société combien mbongo yazali ko corrompre wana ezali mbongo yazoteka ba machine wana azoko lia yango te musala kaka corruption ya ko pesa ka ba homme politique atika compagnie wana atika le pango Mondele en plus de ça herba ki e batika ki e papa to soki ça maman baso plus le baboy moi je crois que Nani Kage a comment investir bon nyoso wana nyoso azokende ko corrompre bango eza nani société ya tion ba chinois ba pesa ka mbongo ebele batu bazana quand bazana concession minde bazana concession mobimba kuna na quand c'est plus de 20 maisons hein eza plus de 20 villas na banda kunyoso na kati ya concession eza munene na quand baza kuna atia ba locateur na mbongo nyoso ba locateur wana kenda ka wapi akenda zwango akeko na ba tribunal akeko futa akokendo futa azo corrompre batu nyoso akomia donc nous to community bazoba yenda komisiko chef et là moko asali na mbongo wana ezate abi justice eza na poche na ye Delande Romongo ayo bana pesa biso renfort na likamboyo ndeko Eliezer Khota papa lobako quand problème na ngeza boy biso to kangi kuluneri wana Kage etaka mu yibi azo faire souffrir biso ba foyer belé boy to tient na prison vraiment justice a mboka oyo eza justice bien injustice muto kangi na makala procureur général faut que nous bimiseli so fait $200,000 ezalaka
oyo atia 600 congolais na chômage. Mais ye wana ko muyibi wana kage na limité. Makambu ya kokataka banzete oyo akenda ko signer contrat na ba italien, contrat oyo ebimisaki problème. Ye wana kulunero wana. Problème na somi Congo. Donc kage asali eloko ezalaka te na mboka na biso. Tala ebele ba travers nyoso to. Neta na biso tala keno ba keno batala beso ba investisseur. Ba investisseur o baza na mboka na biso baza protéger te. Baza kaka do menacer na ba politicien. Kage c'est un politicien. Akoleka na chaîne qui ono majorité présidentielle. Batu nyoso bazoleka na télévision que majorité présidentielle pour intimider ba investisseur. Donc ba pona majorité pona kobatama pona makambo bisala sala na bato baza ko intimider ba investisseur eza bato ndenge wana. Bata palu. Donc palu ne muté menacer biso à 100% palu. C'est papa mulera yaka na début yaka na makambo ayi makambo parc Afrique. Il a besoin de souffrir. Tole bele ba paro combien ba kufi na ba souci ka pona makambo. 5 ans ngo na chômage. Sikoyo bakangi mwana mboka Kage akena prison après batikié bazweli bino solution nini solution pour le moment ezate yango to sengi na premier ministre Matata Mponyo yo zali papa pona bisu bansontu ozate ke no pona ba camarade na bino babenga bino na téléphone te bon EDP bisu le premier parc Afrique toza ba congolais toza ba étranger te toza ba bola bon sala tout bon tala biso na conception mboka na biso to récupérer mundele wana asala musana ça fait 45 ans ba maman ba vanda na 45 ans mundele sana moko yo keno akendeka bo pona Kage Florentin ngenyo na moni pe bozali ebele na ndenge ya ordre na ndenge ya désordre te donc il n'est pas ministre du travail eza mosika te donc amazanzela na ba banderole na bino to mi romona ministre so akaliti likambo nini. Voilà, c'est vraiment une bonne idée tozali ko kitakuna. C'est à propos du dossier Parc Afrique, peut-être vous les connaissez un peu ou bien beaucoup aussi. Mais nous sommes venus aujourd'hui vous voir puisqu'il y a 4 ans aujourd'hui que le travailleur au Parc Afrique est en train de copier sous sa misère à cause seulement d'un individu, M. Kage Florentin Mwanzika, qui n'a aucun pouvoir dans ce pays et qui n'a aucune autorité pour faire souffrir ce peuple congolais que vous voyez. M. Pindi Gaston, ex-travailleur de l'IPAC. D'accord. Nous sommes venus vous voir parce que nous avons eu un problème au niveau de notre société. Et, nous travaillions là-bas à l'IPAC. À un certain moment, le propriétaire, M. Dounis, Gérard Dounis, donc le patron de l'IPAC, a décidé de fermer certains de ses dépôts. Nakotuna quand même question on a dingala pour que comme ça tout monsieur le ministre Nabandi papa Léon Utikoloba que tozo sepela makasi po ozamoko ya ba ministre oyo soki toyena likamba babola okati makambo na yotala ndenge toyena bandeko lelo tozwaki rendez-vous moko te ondima koyamba biso dossier ya sous-traitance oyo bandeko bakolela lelo ozwi décision tozalaki na yo awa olobi ke oko frappé ya solo bandeko bayoki ke ozwi décision mais décision wana lelo bazali kobwa kango lokola eza décision ezwami te ntango ozoyoka makambo bazoloba ke moto akosala moto eloko te c'est parce que par moment badécision ezozwama mais bazosalela yango te ngai personnellement nakutani na bandeko moko bazosala je peux citer sous-traitance moko ya Sojefmo bazwa batu pona makambu ya Shoprite baforma batu te barekrita batu te eloko moko te bazwi kaka bango babwaki même na ba pompe ya essence bangene okokuta te Sojefmo wana ezali ntango tozotuna bazokende koloba ke bati lukwebo décision azwi eza aliyazo ya mbongo ya kolia
ya fete lokola bazoluka mbongo décision moko te ekosalema awa nde yango tozoloba makambo musala oyo bapesa yo emploi mwana mboka eza ya mutu ya makasi lelo bandeko bakolela okomona kaka soki otali meme basociété wana babanda na mboka mosusu bakoya na Congo awa bakofuta mutu $150 bapompiste oyo bazofuta na Braza awa $500,000 $500 $1000 awa epa na biso $100 na basupermarché awa bazofuta batu 82,000 francs nde bazopesa mutu na Afrique du Sud bisika bawuti bango peut-être Shoprite bafutaka bango combien nde tolingi toyeba décision na yo eza ndenge nini mesure d'encadrement nini ozwi pour que décision ezala appliquée. Natondi botondi na mituna na bino na ndenge nalobaki awa nalobaki ete biso toza batu ya kotalela mibeko ya leta donc mutu nyonso oyo akolanda ubia kosalela mobeko ya leta te akokuta biso na nzela donc biso na ye tokosimbana ti ye akokwea po mutu moko akozala likolo ya mobeko te nayokaki awa bazoloba mpona monsieur Dunis ya UPAC na monsieur Kage tout ça batu nyonso wana mutu moko aza likolo ya mobeko azali te donc so mobeko mozwami il faut mutu nyonso atosa mango na yango nalobi mpona bamaison ya placement bamaison ya sous-traitance boyaki awa mpona makambo ya bandeko bazikaka na usine ya bachinois nayebisa bino te makambo ya bamaison de sous-traitance tozosala enquête nano biso tosalaki enquête tosangisi mpe bango toyebisi bango tala boye na boye bozo tosa mibeko ya leta te bozo sala mabe tala mbeba bo corriger balingaki koyoka te lero musu bakanisaki lokola bamesana kokendo pesa bakanyaka na bakonzi bakanisaki pe epa na ngai ekoleka epa na ngai ekoki koleka te boyebi depuis nazwaki mokano moye nalingi kotanga kombo ya bato pe ba société oyo bayaki sima na ngai kolinga kopesa nga mbongo ebele liboke penza nazongisi bango na kimia nalobi pardon zonga na mbongo na yo parce que ngai nazomona ke nakoki kolia mbongo na mutu ya ba compatriote na ngai te mutu aza ko mériter salaire ya $1000 yo oza ko s'arranger na société okendo futaka ye $300 $400 différence ozoti na poche donc yo oza ko nyokola moninga moto compatriote na yo ngai nakende ko soutenir yo nakoki ko sala ngote malamu na vivre na muke oyo bafutaka ngai muke onga moko na salelaka na ba service na ngai privé elesaka ngai elesaka famille na ngai bato nyonso wana nazongisaki bango peut-être na sanza ekoya soki makambo eza lisusu moto te nakopesa bakombo na bango ba oyo nyonso bamekaki koya kopesa nga bambongo nakotanga bakombo na bango mais kasi lokola commission eza nano kosala nabengisaki mpe bato ya commission nalobi tala awa bato bazoya komeka ngai bameka bino te parce que bino nde bosalaki rapport ete babebisi ke bazotosa mibeko te donc eza kitu double soki bino boye bolobi tosalaki erreur nga na kosanctionne bino soki bango nde basali mbeba décision ekozala confirmé na yango tolobaki lokola toza na état de droit soki mokano mozwami il faut kotika voie de recours yango topesaki mwa mikolo misatu tolobi moto nyonso oyo amoni ke mokano moye tozwi mosepelisi ete aza na droit akosala recours na ye bakotisi recours commission eza kosala na semaine poso eza koya commission ekodepose rapport nango tokotala nani penza alongi nani alongi te mais en tout cas naza sûr que la plupart ya ba société nyonso oyo biso tokomelaki
en tout cas pour la plupart baza en ordre. Alors mesure d'encadrement nini tozui, il faut boya ba ete ba société oyo eza ko utiliser batuana baza na besoin ya misala ya batuana. Donc soki ba continuer ko sala na ba maison ya sous-traitance wana bangonde sikoto ko attaquer. Donc soki to silisi examen ya ba recours toko komasikoyo na société moko na moko koyebisa ye ete telle maison de placement, telle maison ya sous-traitance eza en ordre te ekoki kotia batu pa na yo lisusu te. Soki o continuer yo mutu kozala puni conformément na mobeko ya mboka. Ça c'est la première mesure d'encadrement. Deuxième mesure d'encadrement eza vulgarisation. Biso toza ko pesa donc toko publier ba maison siko eza en ordre parce que liboso to pesa ki ba maison eza en ordre te. Siko toko publier liste ya ba maison o eza agréé o eza reconnu o ekoki ko placer batu. De cette manière en tout cas tricherie ekozalate parce que biso toza na relation permanente na ba entreprise tina bakosa biso eza te parce que bakosi biso sans ekoya tokozela bango na tournant. Donc en tout cas boyeba que mesure wana na ndenge na moni batu ebele bakomeli biso ba bengi biso batu mingi basepeli na mesure wana. Je crois que biso toza na droit ata mokete ya kozonga na sima tokozonga pe na sima te. Donc boti a eliki ata na biso que tokosalela boyeba que gouvernement ya premier ministre Matata en tout cas nandenge Rais Azako kwa Kambango, Rais Kabila boyeba ete biso toza vraiment différent na ba gouvernement mususu bato yo balizalaka habitude ya kokenda na kende pa ya ministre tel na kende pa ya mokonzi tel pa ya général tel makambo wana esili okoki ko bebisa te ozala na espoir que biso to ko protéger yote ekoki ko sale mate nyonso ya ko bebisa biso to ko faire appliquer mobeko eza bongo neti awa kala mingi te. D'ici le 8 décembre to ko banda contrôle ya ba carte ya ba étranger nyonso étranger o la na carte de travail na yete biso to ko appliquer mobeko ba pénalité ezali ba expulsion pe kozala parce que so za na carte de travail te oza na droit ozala na visa établissement te parce que carte nde endingisaka po ozwa visa po ozala autorisé à kovanda na mboka na biso. So oza na mosala osala na mboka na biso te okoki kovanda awa te bako expulse yo. Donc botia elika ete misala tozosala eza mosala oyo ndenge bapesaki biso tosala nde tozosalela ngo. Donc vraiment ba travailleur pe population ba compter na biso. Devenez on a profité na ndenge ministre ya biso. Monsieur le ministre yo ozana droit réservé en tant que mokonzi pana okutanga ba kombote de biso toza na même droit te. Na kati ya ba question na biso na ba préoccupation na biso toza na problème oyo ya SNEL. SNEL azali parmi société oyo ezali na ba journalier ebele 7 ans moto azali journalier mais azana contraté. Mais entre temps ba contrat eza kosalema parallèlement oyo PDG engagé ndeko na ye secrétaire bango ya sa bandeko ya ba PDG likambo ya SNEL. Monsieur le ministre population bazomona eza kosimba te population bazomona eloko moko ezosalema te mais ba sous-traitance monsieur le ministre ya SNEL toza na courage ya kotanga parmi bato oyo baza koengagé journaliers ébélés. Monsieur le ministre, aussi la colonie, puisqu'il y a des journaliers qui ont fait 7 ans. Azali journalier, mais Azana contraté. Natondi lisusu, otondi na mutuna moyo concernant SNEL. Makanisi ba journalier ya SNEL bazo landanga na erreur na za koloba. Na sina komaki na komelaki ministre ya portefeuille. Na lubi makambo ezo de kakuna eza ko violer code du travail
parce que code du travail est clair okoki kosalisa mutu au-delà ya délai légal te, sinon d'office aza considéré comme engagé. Bon, maintenant ils ont société d'État, ils ont pas de difficulté, mais pas difficulté soit il faut baya autour d'une table un travailleur, donc un journalier, un employeur, quelles sont les difficultés à Zanamo. Parce qu'il y a moyen, il y a qu'on renouveler chaque fois. Mais ce qui est l'équipe Bamboula, wana penza et comme il y a un gros bisoto komaki na ministre portefeuille pour atala ndenge nini SNL parce que ça na sous tutelle naie comment bakoki ko régler problème ya batwana. En tout cas na sina komaki bango pe batindela nga kutu lettre et remerciement déjà na zwaki ya. Voilà, monsieur le ministre, nalingi na tuna to profiter ka boy. Ce qui a yambi. Voilà, bakima kabiso. Modèle voilà ti lukwebo ayamba kabiso. Profiter pour poser la question. Problème ya sécurité ya misala ya bayimboka ekosala biso pasi. Natunaka mbala moko awa toyaka epana yo natunaka ke nini gouvernement na biso asalaka pona ko fixer quand même salaire au ba congolais ba koti ko toucher quelque part que e banda pe boye e mataka boye po bande ko na biso bazonyo kwama sécurité na musala na bango ezate na ndenge nini mutu moko étranger akoya afongoli magasin. Comme toujours, quand il y a une série à musée, a lobby que ceux qui n'ont ministre, directeur de cabinet de la Moutoécole Moussous, basé Moutoécole Moussous, mais Dirkaba, Ndekonaye, directeur de cabinet Wanaza Kopal, Azo Salate Moussalate. Akoya Awawa, a vu chef du personnel à Tché Congolais. Chef du personnel, Wana, à Salaka Moussala, mon côté à Malonga, les décisions se prennent ailleurs. Et Zande Moutou, Yaya Oyo, à la Moutika Kalota Kimabe, biyo nakobenga na yo libanda nakobenga na yo wana soki alinya résister abengi mon général atindi ba policier ba meni congolais lokola mbwa asali musala te avertissement ezate a ozomona ndenge ba congolais bazonyokwa misala ezosila toyena bandeko ya Parc Africa 600 congolais na chômage à cause d'un individu toyena bandeko ya Parc Africa baye wana musala esili. Tant que vous avez décision il y a sous-traitance, je vous informe que monsieur le ministre, ils ont un magasin Moko, ceux qui a Raïm, ceux qui en face est habitable. La grâce, Bakongolais Moussou Misala et Silikuna. Papier na yo wana bazola kisango boye, bien que balobaka lobaga ke tozana bango na poche ngana ndi magate ke izana poche za bilobela ndenge ba sala rapona ko intimider. Lelo toujours mona na Kinshasa. Okotala ba chinois awa, o bayela ka soki 5 chantiers. Batoni na remorque na dit fait ce qui besoin ko tsa bango combien batoni na remorque ba congolais ba congolais ba kosala musala nini finalement ceux qui chinois comme ko teka nguba maçon azo mema brique ye moko maçon ko koma place moko boyolobi awa to komi vraiment na Chine la sécurité ya musala ya ba congolais na seni ba uti ko bengana ba congolais musala ici na MONUSCO babengani 150 nationaux donc chômage na chômage ni le gouvernement ya mboka oyangai ezali kozwa comme précaution pour na sécuriser ba congolais vis-à-vis ya musala. Le seul moyen de sécuriser la misala ezaka ko appliquer ndeko oyo mupaya koya abengani congolais lokola mbwa contrat de travail exact, c'est parce que justement azakoto sa mundeko ya mboka te yango moni makanisi bolandaki conseil des ministres l'avant-dernier conseil des ministres on avait adopté statut ya personnel ya inspection générale du travail statut wana eko permettre biso to lancer concours ya recrutement sur l'ensemble du territoire national pour recruter des jeunes basala na inspection du travail
parce que tous un nombre muké il y a un inspecteur du travail bango mosala bango il faut basillonner le col otangi la grâce le col lobby na Monusco le col lobby na ba entreprise qui ça nyonso wana parce que bayebi que tous un ba inspecteur mingité parce que pour l'ensemble du pays tous kana 200 inspecteurs les amuké mingi pe ba comme na âge ya retraite. Alors il faut tout à moi jeune ou se déplacer baza cautionner partout parce que boyebi mobeko était si inspecteur plein pouvoir azampe OPJ donc avant abanda musala il faut prêter serment il y a un petit kokota partout ata osala kana butu lingi ba mona ona moite inspecteur du travail aza autorisé kokota partout à tout moment. Eh bien ceux qui bakoti partout va constater ba infraction na oyo nyonso aza ko respecter mon côté directement to sanctionner so aza mopaya to retirer carte de travail na ye azangi pe visa mbala moko batie na frontière azongi mboka na ye soki aza mopaya so aza congolais to ko poursuivre ye conformément pe na mibeko ya mboka. Donc première garantie ya sécurité emploi eza d'abord koto sa mibeko ya mboka. Deuxièmement, commission est siégée pour la SMIC. Et l'autre ça là qui peut parce que moyen pour fixer SMIC unique dans le secteur union sur égalité. Parce que vous dit au cause de la secteur et commerce, SMIC est différent dans l'agriculture. Ainsi de suite. Alors, commission est siégée parce que dans le dernier conseil national du travail, tout le baki était il faut tous la SMIC et puis il faut chaque fois tous un mécanisme à actualiser un mot parce que mon obatiaka kalawana ils ont déjà dépassé yomoko dit déjà 1680 francs congolais et ça vraiment insignifiant. Il faut donc les actualiser pour être que d'abord dans tous les secteurs SMIC ezali oyo mutu nyonso aza kosala mosala ayebi ke akoki kozwa na se ya montant wana te fo ezala wana comme minimum ou bien alors na likolo. Donc mpona nyonso tu eza kaka problème ya kotosa mibeko sécurité ekozala esika mosusu te kaka na respect ya mibeko ya mboka. Olobaki makambo ya SNEL soki barespectaka mibeko makambo wana ekosalema te Nalieba sala 4 ans, 5 ans, bazo sala sans contrat de travail. Et quoi ça les maté? Bah on va continuer le pour baza ba frère ali bangager bangomba. Bon, wananga na éviter de nommer vos chercheurs. Mais en tout cas d'une manière générale, la sécurité kaka mibé kwa misala. Boy inspecteur du travail. Ceux qui à côté makati entreprise, à côté là-bas SP et délai. C'est pas seulement contrat de travail. À côté la paix, déclaration et cotisation et INSS. À côté la paix, est-ce que bateau va foutre cotisation na INPP. À côté la hygiène na esika musala. À côté la toilette za propre, est-ce que tout y est makambo surtout. Bon, ceux qui azam mutaza en contact na ba machine. Est-ce que besoin de précaution pour éviter l'accident? Est-ce que fait ça cahier miliki ainsi de suite dans biloko protection? Donc inspecteur du travail est compétent pour constater makamoni soana. Yango biso tolobi botela biso elikia makanisi d'ici là ceux qui texte wana est promulgué directement peut bokolanda par les médias recrutement et que en toute transparence sur l'ensemble du pays de manière pour recruter des jeunes pour renforcer l'inspection du travail. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour toi abuser na patience na yote. Merci beaucoup, parce au niveau de la loi, patron, il y a babola, il ministre, il y a travail. Il y a moins de temps à tête à retungisa ye, sur des cambrizali, pour un tout secondaire, moi, ça n'appelle bino bateau, il y a un patron, il y a un magasin, il y a un shop, il y a une victoire. Vous allez continuer à foutre à Batamisala $30. Bande Rabiso West africain. Ministre Auto Lobango, vous n'êtes pas au-dessus de la loi. Nakanisi Toko Idée,
pante de relaxa makamoni ni nezo leka et pas na bino ya ba service ya gardiennage oyo ya ba israélien ya ba étranger mais sécurité dans maboko na bango tokozanga koyebisa botala so boyebaka te ministre babola yene oyo eza papa Molière te eza ndeko Eliezer te soki tozangi tozana na likambo pe nayebi ke tokotrouve solution na likambo oyo etali Parc Afrique yo papa ya IPAC mokonzi ye oyo akozanga te apesa biso coup de main mpona tolakisa ke oye na mboka na biso oyo osala mbongo mozosala mbongo na bakongolais e na likolo na yo ye oyo ministre ya babola azali awa tokozanga te lere nyonso likambo ekozala bokomonaoyoka tolobi ministre ya babola bino moko boyebaka ke tokolemba te kobeta porte epa na ye Alléluia. Toza na église te toye kotala mokonzi oyo tokoloba ba travailleur et awa na Congo d'ailleurs ba travailleur baza babola donc tokobenge ministre pe ya babola aoti ko rassurer biso monsieur Kage aza au-dessus de la loi te à partir du moment que jugement ezali et kolanda pe voix nango boyeba ke Kage ayaki en tant que associé bino boyebisi biso à 15%. Compagnie eza ayete et Tokyo Kamadate ke pana mutu kaka moko 500 bateaux 600 personnes batikala en chômage. Nous osons espérer biso ozanga bapanzi sango toza ko espérer que la mosala toza ko sala ministre oyo auto yamba biso Bahati Lukwebo Modeste Bahati Lukwebo tokoyeba so aza ministre solo to aza lokuta mais apesi biso ba garantie akomeli ministre ya justice nakandisi ke totia espoir que suite ekozala et biso pe tozala na sima ya babola donc tozala sima na bino bakolemba nde biso bikolo nyonso tobanobele kolekisa yango te tokamata tozwa solution soki mpona Kage bino nyonso botika ya libanda ye nde akomi république ekomi ya ye asombaki esila na mbongo na ye tokoyeba yango na ndenge ya justice puisque bazolandela bino likambo wana na baninga ya IPAC mpe bayebake solution ekomonana solution kutu na bino nakanisi mpo na bino solution mpenza eza difficile te solution eza kobima ekoumela te mpe tokoannonce yango na niveau puisque toza déjà en contact na baninga ya IPAC mais mpo na Kage mpona oyo babengi ke Parc Africa eza komba moko eza molai boyebi bato nyonso baza na nsima ya Kage bino nyonso nde boyebisi biso yango tokocontacte mpe bango tokolakisa mpe bango tokotanga mpe bakombo na bango de façon à ce que pour 500 bateaux on multiplie ke congolais na badélestage ya stel aza na bana kaka 6 ou bien 7 donc boza combien donc likambo wana tolobi kaka eza affaire à suivre botia espoir lokola tomoni mokonzi tomoni Bahati Lukwebo Modeste Bahati Lukwebo bapromese wana toyeba so aza moto ya solo ou bien so aza moto ya lokuta bokamata bozonga tranquille na bandako bokobana obeli kolanda biso esimbi te tokozonga lisusu kaka ok bokende malamu na ndenge binonso boye et de créer une juste société. Notre serment est de ne jamais échouer. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
peuple congolais n'est jamais reculé. Nationaliste, allons de l'avant. Jeunes du pays, avançons, avançons. Intellectuels et soldats, avançons. Ta la 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 la, ta la 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 la.